après bato beta beta new morning na château d'eau. Ah mais bonne chance à beta na pour Paris le bato ba responsable bato ba location de la jumbo on est 2000 euros avec baby ça bon ba charge bana cantine loyer ba course bana donc mutu net nga mutu normal bana boy na va na nga na salaire na nga na écoute ndole net ya bozi. Bon, journée. Grand-père légende. Ah, oui, c'est elle contre ça. Bah, mettre les coffee, ya wara, netali naite. So ba mettre concert, ba mettre yo, ya ko benga ngani. Ngana ko benga na ebi ya benga. Bozana problème la di miembe, bobongisa. Wala frère na ngai, frère. Ah, bobongisi na la di miembe. Wala frère na ngai. Bobongisi question. Tozala bien. Ah. Ezaka bien, ya ne wa msuba katangala biko jendo wana ba problème. C'est mon frère. Il a dit bien mais problème ya kaka na concert bosi ana. Te wana frère na ngai. Bomni na ngai. La dia yebisi ngai ga non grand-père azo sepelate yebisi ye. Non, songi te je parle ça comme ça. Non, la di bien même abenga ki. Ah, la di miyemba benga pona frère na ya. Ah OK. Grand chanteur ndenge na ko ya kosa makambo te. Abi na nga allo masala ngane ni omoni ke grand-père abengi ngai ayebisi nga ke non yo ko beta te ndo yaki mokona bana ko banga pepo yo soko bete bato anere ba okanga ina kisasa na kamwe ngala bana mambo ya koyembo banda kana yembo na ba mise oh manda chat bakaraki la kisasa ya koyemba ki bonga ngala yemba na manda chat na ke na lobi ero yaki ko pesa embote ah te mbote te na matanga mama est-ce que retour na bakaraki la bato anere na okanga ya ma musique ma politique ya politique ba okanga na sens ni na makamni to monde la bilongo la de ko ya ko sangote c'est-à-dire tam su pe vie wana abangi na ye azaka mo ba vie so ba comme mukoro ndengwana babanga apeliwa. Ah OK. Comprendre? Moi kufa ye mo na tire ba ke no boma yesufu. Côté muso azali na raison pe. Na yebi na ndimite bata anerbe ba ko ndi o makambo. Ya nga ko banga. Soit la de salige mais na ndimi pe la de ko sa intérêt ni. L'intérêt de la de o salaji. L'intérêt ka bino melo kuta na podium. Non, bo so to kuta na podium après lobi tongo etana te. Etana na waso etana siko. Ngala la di siko de. Yamle alinga utigele monopole ya changu. Ti changu. Bo monopole ni yo sa monopole wa yemba te. Monopole na poto, so mo monopole changu ga vanda kana kisasa na mo se una bana. O vanda kisasa na cinéma, wala mettre toro, o tonga na place mo boye. Monopole ya ngwana. Tena nenga muziki awa ebo. Non, c'est ça deba masala nga simokunga. Simonga no nenga zawana simonga na vandi bazo babina ke no. Ngai monopole na biso batu musu fo betela maboko bato basala pe musique na Afrique net ba manda chante. OK. Manda chante za siège neza na kini. Na wapele. Comprendre ouais, siège neza na kini, mais ngai siku na ba maripo batu to na ba vienne so ba wera so ba siège na ba na kini na ba jibe ba maripo Roi Soleil ba vienne so mo par mo konzi. Ata vienne so bosi ana. Siège neza na kini. OK. Donc batu ba monopole ba ngona biso to na photo ba benga biso ke ba musicien cimetière soki neni ya diaspora o comprendre donc ça on danger te lo moto wala wana exactement ngala bona nga concert wala batu nyoso tout o banga ba ke o tamso ba mona na TikTok ezaki nango Simo ezaki nango buzo ba mo na kende ka o bika soke ka pa ba musicien ba ça ba bi ke o grand baoba ba linga ba peso mo applaud mais na o sala te za lo kuta muto linga nga kende kuna te bato na bango bakende muta somi biye bato na bango bakende mais la bibi yeba longola biloko na ngana lingi te ngana bo mutu na nga o neti mutu na nga riko jena okene te mutu na nga neti Simo ngandu okene na yete ya Simo ke teka batabana yo okene te bonga bo tekla po pata o tekla ntaba yango na mafifi ba okene na yete mafifi asi oto sala biso mafifi non mafifi ateka biloko na bino mo teka batike bo mafifi wa ke tele ma on pas teka ni ba sumba tike pa mafifi bo wakende bon ko so batike so batike ça va mais ngana ebisi bino ke ngana ebisi bino ke nga na ozana ngate na concert yango na bori na lingite na biboke na bino te fula ta vie ça bien grand-père yo lo ba grand-père na bi grand-père légende bon fula ngo bon c'est na bakse moi pema po pema le c'est les vino bon côté
Pas de problème, n'a été vieux. Bêta au concert, il n'y a pas de problème avec moi. Mais moi, j'ai batunangande na limite baya kuna baya otalani. Bata la di miyembe moi changu. Ah bon, on va lui mettre la di miyembe c'est bon OK, bageta na bango mais ngana ozate. OK, merci. Moi je suis de live c'est bar M23 Naza rebelle. Le Naza rebelle mais moi je me considère Naza révolutionnaire constitutionnel. Mais bango ba bengo Naza rebelle ya ote ba okangamizo na kisasa. Mais ça ma wapi. C'est que bon mon fini ça aner on m'a dit. OK. Aner ce qu'on fait kangabino parce que bon fini ça bango. Comprendre? Ngai la dim da yebisa inga ngala biso makambo ngamo. Dans la dim yembe songi. Que jamais dans mutabi so likambu yo on la tête. C'est ça la songi. Ça la songi c'est-à-dire ta viona autour na ya solo. Soba lo bangne ya solo ane songi. Ayana pe songi. Aloba ini. Abiki sika ndekone mwana changu bongo Tam super la dim côté monsieur ça ange gardien na ngaya. OK. Tam so abiki Singapour c'est jamais. Un mal pour un bien, c'est ça? Donc azaneti un mal pour un bien. Azaneti mal nécessaire. Ah OK. Donc abiki Singa ipe tam so mais ça partage la dim yembe pour en ligne. Moi c'est moi Mbappé qu'on a munugo solo boy. Non. Moi c'est moi ce qui a munugo solo moi c'est moi c'est on entend na commoder mais c'est lui qui te sent piqué. Connaît l'affaire yo munugo solo aimba na t-shirt. Il y a maintenant menacé la di mabe. Oh, alors menacé la di. Ah menacé la di pour pesinga mi. Ah menacé la di pour pesinga micro. Donc moi je ya munoko solo. Oh comment la Rico Jenny comment. Asa longo pe na t-shirt wana bandakala. Comprends? Scola miel. Kakule da scola miel. Na comment scola miel yo wana te. Po de ça comment ensemble là zela. Ça comment ensemble là. Yo ba de ça ba ta osana. Tu n'as bien comment ensemble là. Ba de ça va ser jolie de la grande chanteuse. C'est scola miel. Ah non. Na ebiete. Qu'est-ce qu'on a miel ko? Na ebiete. En tout cas na ebiete. On a monné le longi boy. Na oyeba. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est lui qui se sent piqué. Connaît l'affaire. OK. Moi mon solo donc moi ça on dira beti mukinza. Merci beaucoup. On a 5 sortes de mukinza. Mukinza temfu, mfubula, bung, kia, na on a dangereux OK, to beti mukinza nzo ko sumbi. OK, merci donc sikoyo ngane raza boye nana lo bala bango ke nga na ndemo ya bien nga serezino botonga na bino ngate na amuda otonga te so lingi kimia na vina yo tika kombo na vano calme o ngana ya otungisa mutu ta fa ne calme ba ser biso neti yo se na tungisa o fa no calme mais so ke tonga nga o ke lo bakomo na ko na separateur na ndeko na la dimi yembe yo nzamba pambula la dimi yembe. OK, merci. Yemba ma concert wana ko ka mungo te tina suka. Ko yemba la pe maite. Ko mera maite ya yembe la bango parce que balinga la dite. OK. La dite ko la sibino pena ke ngai. Abecho 12 po ya yemba makasi. Kasi da bien te so batilo ma responsabilité. OK, merci beaucoup. Na tigilo responsabilité. Bon moni mamote na biso AFC bar M23. Tozo lo baké tozo benga ba jeune ebele ba ko adhérer. Ponga naza communicateur officiel, porte-parole à AFC bar M23. C'est le temps maintenant les jeunes ils vont travailler. On n'a plus besoin de Mbosso, on n'a plus besoin de Bahati Lukwebo, de Vital Kamerhe, Tata Mibimba, banda politique, banda kala, boy kotika la jeune batangi ba classe basale. Siko c'est notre tour. C'est notre tour les jeunes, nous allons travailler avec le régime en place et le régime de la libération du président Corneille Nanga, qui est le coordonnateur et le président de la République démocratique du Congo nouveau. Et on a profité de la Sambote na Jean-Jacques Mamba place Azali, na Pessimbote na Rex Kazadi, na Pessimbote na Papa Kanza, Papa François, Papa Modeste, na Pessimbote na Yemoko Lema Kisanza, na Pessimbote na responsable de la sécurité en France, Papa Gloria Ngana Tabana Sergi Yende Zali, membre la AFC bar M23 section sécurité. Donc on a passé par de place Bazali, on a lobby que Tomata, Tokita, nous allons libérer le Congo tout entier et nous allons partir jusqu'à Kinshasa, nous allons libérer le Congo. Donc tout peuple est libre à son opinion. Ingeta, Balobi, AFC bar M23, viva!
viva, viva, viva. Nous allons arriver jusqu'à Kinshasa, libérer tous les peuples et tous les pays. Nous allons chasser les détournateurs. Nous allons chasser ma sextape. Bino nyoso. Nous allons bengana bino. Mboka na biso Congo et autres na biso Ingeta. Alors Ingeta. Alors la deux dernières questions. Alors hippodrome il y a Koffi Olomide par rapport à tout ce qui se passe dans la sortie médiatique. Alors message manque kaka pour la Koffi Olomide par rapport à Dôme de Paris. Je profite de l'occasion, messieurs et dames, mes chers compatriotes. J'étais à Sorbonne, j'étais à l'université de Louvain, donc je suis quelqu'un qui... Ok, message pour la Koffi Olomide. Message pour la Koffi Olomide. Koffi Olomide, c'est un homme intègre. C'est une légende de Totikal na Congo. Les légende de Totikal na Congo, musicalement parlant, Koffi Olomide, Koffi Olomide, Aza Moutoumoro Boye, il faut qu'on respecte parce que Moutoutou Afrique, le monde entier, c'est la concert, il y a hippodrome. Parce que ça, bon, moni, Koffi Olomide, Bakambasali, Tamsu Babozi, Baotika, Salon, ok. Comprendre? Et puis, Koffi Olomide a mis Banze Momusou, Naza DJ, na Kendara Feti, partout dans la salle, sans Sylvestre, Baspiri, Bambaboula. Ça verse Koffi Temtakoma. Il faut savoir aussi une chose que Banjambo Bele Koffi Ayemba, il était Mutakoma. Auteur, compositeur, il faut savoir ça. Mais Moutouana, comment on prend les Moutouana, mais le Lazara, il fallait ça la succès. Et ça, c'est que il y a Koffi, il y a Koffi. Ok. Comprends? Koffi Olomide, net un combattant résistant. En même temps, l'AFC Bar M23, Batoutou, en tout cas, on n'a rien à voir avec les artistes congolais. Okay. Les artistes congolais, s'ils vont s'exhiber, je sais pas, beaucoup bêta, tu le vois, beaucoup bêta. Bon, bêta, tu le vois, tout le monde se sent à donner ta concession là, Nani, Caïma. Hippodrome. T'es Caïma. Caïma, on met un concert à Maribela. Caïma, comme les Caïma. La Coste, ah, Caïma. Kaima tanga beti ya ngando tanga beti la kose iya finga changu afinga na ukesa ndia tabana changu kuna changu loko kabatwa yo finga changu nende bana restaurant tu changu yo finga changu loko loko yetu omondele loko ke akomo yemisa makiti est-ce que ça va de bakiti mo rouge yele ayem ya autre bakiti est-ce que ça va so bakiti batuna mesa o batuna mosna. Donc, il faut savoir respecter les gens. Ouais. Voilà. Moi, je respecte les gens. Et même dans le moment, je suis fini. Tu es fini. Koffi Olomide, en tout cas, on a appelé dans un hippodrome au Québec. Bon, tu es fini. Suzuki, il faut un babier Moukolangwa. Suzuki. Je suis là, je suis Suzuki, tu vas voir bien. Olivier le Zoubou. Maman a créé un épisode. Moi, je sais bien. Donc, faut un bien pour vieillir mort à Yapena. Isa bolingo bazwaka wapi ambassadeur Kanamana libanda toza ebele o viana kana ba sentiment oui o ba senga kere ba fête nyoso ba partout njembo leza ngati bon Dieu va faire ba senga côté ya faire oh faire c'est un bon chanteur hein?